papa m'a dit qu'il y a pp 32 ou 34 bana mais na bano azali na wana kata palais ya mère Amazon ba 6 ba 6 ba 6 au kadi mutaza pe eni na bango et puis bana papa m'a na lande mom ki interview à kadi na mo kadi aza très bien éduqué très posé autant la goloba ya motu et puis alors bien qui a collé par Franco Lambo Maké a dit ça c'est vrai papa m'a appelé ça moi année Franco a beaucoup là donc Kadi a collé par Franco il faut mon Kadi a structuré a intelligente a posé bien éduqué alors Kadi de Botina maman Amazon oui moi na libosa ba on a maman Amazon moi aussi des ans mais ba pesa maman Amazon fotité après père na bango azwanda kwa ma campagne ba ndako même so na dae za po na mère na mino donc les maloba père mère osela maloba père le mère osela maloba père à part wana so vu beaucoup la na ba parler mosusu na ba bien mosusu Amazon na livra yango et puis il faut comprendre que tradition na culture biso ba congolais tout ça na kata makambo wana ba congolais belé et puis vu beaucoup la za ba ndeko nae ba tete la baza culture na ma tradition na bango alors ngo ba ndeko biloko tout ya papa emba adhere oyo Amazon akanga palais po akangite po vu beaucoup la prometa kai aibisa ke ndako ezala yo oza palais nao ana lo bon tout le temps Amazon akanga palais wana moi je donne pas Amazon faute et puis ba tout peut voir zappi réservé pour fin Amazon parce que ba finga et tout cela vous avez quand même une éducation. Donc, mère Amazon a été qui parlait où il y a ma campagne, 1 million et quelques, à garder l'art. Mais là, à garder l'art, parce que pour naïe, à conseiller papa, mais c'est Rwanda kunao. Après, si maman va parler mon sous-son, net mon soeur na bandal, tout à côté mon sous-son, à personne na famille. Donc, là, à personne na famille, maman Amazon, banana, non, ça y est, bangote. Aïe, bien, bangote, sauté. Aïe, bien, quelques-uns. Aba msu sa ebi bangote alors maman Amazon to pese ma faute ma minité et ça ce que papa emba papa emba na ba ndeko papa emba papa maza ba niveau propre Amazon est une responsabilité na été à gérer bana papa emba botil bana Amazon a une responsabilité qui azu biloko o non sa papa emba a opé sa famille à papa et puis Amazon te motive face à partage été Amazon a occupé comme makambo ya ye na banana ye après ce que azu biloko o mobali atiki o za charge na été apesi bandeko na ye so bandeko papa wemba bondo ana faute bomutiko mutu ba kati banana kwanga bomba azu biloko ba sakapare nango na banana bango mais tandis que bana propre ya papa wemba bota libanda o Amazon na yebité ba profiter alors il faut acquérir il faut pas acquérir Amazon parce que Amazon azana na kata ndaku na bana esi sa o gérer bango ndi ezana boye après papa emba a prometaka eke ndaku zo vendre za yo a pesa bana te alors lelo batu ba boule que c'est Amazon il faut partager héritage non et pesa mais Amazon a partager héritage Amazon a partager héritage à bana so que tous les bana wana bazali na parler OK so bazali na parler tous les 32 bana bazali na parler sous gérance sous autorité, il y a Amazon na papa wemba. Alors, tant papa wemba koufi, Amazon a partagé héritage wana, non sona bana wana, pour m'ta gérer bon. Mais tous les bana sur 32, Amazon a gagné 6, sur 7. Non? Alors, non surtout basé les bana, bah, c'est des poitiers tout basé les bana. Alors, c'est pas Amazon. C'est des poitiers, il faut balanda, ce que héritage, c'est pas bande quoi papa wemba. Pas Amazon. Amazon soit tekinda ko papa wemba pesa il cadeau. Amazon a tiré wana na moi sinanga dem mama Paris 8 merveille na PC voiture na be voiture zayo nga kabile songa na sate alors voiture ne zayi alors aza à droite de voiture na le PC ngo bana na nga mosusu personne n'est prêt. Personne n'était prêt, effectivement. Voilà. Personne n'était prêt. Donc, 5 dates d'affilée complètes, dont 2 dates le samedi, le jour même, 14h, 20h45. Donc, mission accomplie. C'est historique. Merci à tous. Merci à tous les Congolais qui me soutiennent à travers le monde. Merci à tous les supporters à travers le monde. Le 16 et le 17 décembre 2026, la Défense Arena,
On a déjà date, donc on va jouer une semaine complète. Je promets d'organiser quelque chose au Congo. Je vais m'organiser. Je ne donne pas encore de date précise, mais c'est promis. Mais Nino Okolo pour la jeter Miadadjour pour la Congolais. Oh, c'est un message fort. C'est vrai qu'on n'a pas forcément ces rapports-là à se dire des je t'aime tous les jours de collaborer, mais en tout cas, c'était très fort de la part de Dadju de dire ça devant des millions de téléspectateurs. Donc, Koffi Olomide est une légende. C'est certainement le plus grand artiste africain. Voilà. Gims, je t'aime. Merci. Solo la vérité, merci infiniment. Merci à mon père, Juna Janana, ici présent, qui est la source un peu de tout ça. Hein, c'est mon père. Quand la vision rencontre le béton des rêves devient réalité. Bienvenue chez Thierry Bouddha Construction TBC, votre partenaire de confiance pour tous vos projets de construction, maçonnerie, architecture, construction des ouvrages de génie civil, carrelage et bien plus encore. Dans les domaines de construction expérimentés, TBC allié savoir-faire, précision et qualité pour bâtir l'avenir avec vous. Avec une équipe expérimentée et des réalisations solides, TBC vous garantit des outils durables et modernes à la hauteur de vos ambitions. Nous sommes au numéro 38, avenue de la Victoire, commune de Calamon, quartier Matongé, référence Bibi Play. Pour tout contact, appelez-nous au plus 32 466 249 007 plus 243 811 946 038. TBC, l'excellence en forme entre nos mains. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se donne. Très chers internautes, bonjour, bonsoir, merci pour la confiance, la considération. Vous êtes belé, bon, à travers le monde, à travers notre chaîne YouTube. Sur la Vérité Studio, chaîne YouTube, Oyo, et la vérité dans temps réel. Nous avons un réel plaisir d'analyser dans nos Limbambe, prix Nobel de la SAP. Nous avons analysé les belé, belé dans la toile, tout le monde, le lona, mon amboka, nos Limbambe. Très chers internautes, vous savez, nous sommes dans la société. Vous avez un barbecue, vous avez un événement, vous avez un after, vous avez un solo, vous avez solo, un solo, vous avez un congolais, vous avez un solo, vous hésitez à contacter sur la Vérité Studio. Donc, vous avez un dernier, les gars, pour tout le bénarayo, chaque émission. Donc, très cher. Vous avez un Jackie JDT Molo pour le 13 juin, un nouveau casino de Paris. Donc, invité, Parisien, Bruxellois. Beaucoup de le 13 juin, le nouveau casino de Paris. Bon, je vais à place, tabino, billets à 50 € à Pamba. S'il vous plaît, bon, je vais habiller, tout le Et puis, mon il leader, il nous dit les 31 octobre 2026 dans Arena Grand Paris, dans la Paris. Bah, nous, on va jouer à place, ici, on peut jouer à place. Et tout le monde en a avec mon il leader, il nous dit, n'a pas griffe, vous allez vous allez bien. Nous allons annoncer l'imamé prix Nobel de la SAP que j'ai dit bonjour. Bonjour à Migenima, Solo la vérité, fauteuil jaune, ma plateforme Maison Matara. En tout cas, félicitations. Hein. Merci. Ouais, merci. pour la plateforme Maison Matara, évolution, il n'y a pas Congolais, bah stagnarate. Il n'y a pas Congolais, bah évoluer. Tout évolue, tout est le bosso. Là, je vois l'évolution comme ça. En tout cas, franchement, on a félicité, quoi. Merci aussi à Bandegotou, bah, s'abonner à la plateforme Nabiso, pour continuer à s'abonner. Nous avons le dernier virage dans le jour J-2, hein, jour J-2, parce que l'autre a mercredi. L'autre a mercredi, ouais. Jour J-2 pour l'événement à Stade de France, c'est mon amboka, Fali, Poupa. Nous avons circulé le roi parisien, un parti, au groupe, c'est concert avant concert. Non, et l'autre, le baga, qui concert à Fali, dans Stade de France, et ça, concert typiquement congolais. Et ma congolais. Hein? Et ma congolais, typiquement congolais. Donc, ça veut dire qu'un jeune Moroboye a grandir na Bandal, à côté par Kofi. Après, en 2006, les jeunes frères ont commencé sa carrière solo. Après, les lots, ils ont 2026, ça fait 20 ans. Alors, à signer Stade de France, ils ont, pour nanga, ils ont concert d'unité. Il y a concert pour le Kuma Congo. Je m'en avais na Werason.
na beta na wera ma bata ebele osola masolo mo akati mini masolo mo te bo sola na wera pona libanga mais osola na wera etake yaya etake frère wera ebisanga likamo bama limbambe omoni batnoti ba virambo batnoti ba vi bokul bato mo bo ba organiser ba concert mo bo na ba salle mo a danser apesi exemple ni ba Stade de France abengisi biso tutu ye wana pour le commoner ya Congo. Est-ce que Wera soki Kofi organisé ouais par rapport à l'issue au betara na Wera toi avancé on doit Kofi Olomide soko organisé projet neti ya bongo selon Wera son ne ayebisaka abengisi Wera abengisi JB abengisi Fala abengisi Ferré héritier Fabregas yo za sûr que l'artiste wana ozala présent. Bon na ebita dispo artiste wana te mais pour na ngai eza mom ki buzoberi ya buzoberi dans le sens que l'artiste congolais entre bango na bango baza se poignarder entre bango na bango ba sa ba guerre na zamana ma truc mona congolais atakaka congolais au mona congolais aza sportif congolais aza wesh congolais aza riche o non feman mo boya na mbongo au mona feman wana za na mbongo de toka ba feman musu ba bima bana balar au mona mécène mo za na mbongo o ka jomo aza saper mazo défier kaka ba congolais mon même à part Kanyarkos a no défier pe ba étranger a défier mindele a même ma bourgeoisie na niveau world mais ils ont regrettable comme on a que non un artiste congolais alinga beta placement munini na salement munini abengisa bandeko ba congolais ba boya ba boudé ba freiner ils ont mentalité mon boye à l'ancienne il faut ba mentalité to bimalango au mona ba saper congolais ba défiera ba saper au mona pota kitina kina bilamba zo défiera mona kini mo ya mona poto non ya fo wera na ebika beta concert mona LC abengisa bozi abengisa Kofi abengisa papa ba répondre à invitation na kota concert wana ba se to beta ba yoje ama moto pour ba yoje pona ngama makala ba se no beta ba yoje ama moto to kota concert wana to mona papa ba répondre invitation to mona Kofi a répondre invitation to mona bozi a répondre invitation alors ba concert a minine bonne na ba Stade de France ta ba fali bongo ya concert d'unité la le kumumo ya Congo parce que pour la première fois artiste et musicien mo plus de 100% de 100% quinois 100% makinois grandi na Congo grandi na kin mamno so na ki pour fallait grandi na kin mamno so na kin mais tchali baya na Stade de France mais obi quand même peu que Kofi a souhaité Wera za inviter na INJ na Wera ya te quand même mais Wera mutape c'est que idée que Kofi ça la projet papa oui Wera mutape ça Wera mutasola na ngelo wana ni Wera so na za ba yo kanga to vane na Clichy Hotel mais obi quand même ya te na souhait ya Kofi que soit Kofi na biso ya Kofi soit ya te ya ningi ba comme na ba guerre mo inter ba guerre entre bango na bango ya ngole msomo na ya quitté puis na ebineni ba pesa la invitation te mais so ba pesa invitation na ninga bien bien ceux qui vraiment artistes et musiciens ba osa la musique na mo pona lokuma mboka eza copa l'art parce que aujourd'hui ba musicien mosu ba osa musique pona copa l'art au monde ni eza bo osa nga musique pas comme na l'art a rempli poche na e a payer ba pala payer makam mais so ma musique eza parce que musique pona biso ba congolais eza patrimoine ezelo comment bo il faut ba valoriser ngo donc eza patrimoine il faut ba veiller sur yango basa na onka intérêt mbongo te mais le roi musique congolaise eza na légèreté basa ngo intérêt mbongo yango mona ke non muto azobeta na salo a olinga te mutu musu ba ya mutu musu pele musu ne fala obeta bongo ba musu ba kanga ba Gucci simba te musu pele musu Kofi obeta ba kanga Gucci simba te Ferré comme on est Ferré tant abeti concert na e l'artiste musu ba olinga te simba donc tala ndi ba oboma na bango ngapu na ngana bongo na benga obuzoberi et puis ça bassesse et puis ça ta Michael Jackson nga sala We Are the World ta nga sala We Are the World ta ba jara inspiration bon Michael Jackson so zuba nzema Michael Jackson na en anglais zongo oyo ka Michael Jackson il était un artiste tu vois humanisme na katinae monde zana alingi ba nekoni ba évoluer mais ngai dépassanga comment yo ndeza boye wa congolais okomi danser moi bezo baninga bakoma danser baninga ba betala ko maboko très bien on a aussi même question nanga aux parisiens un parti à concert na Paris
Ils ont roulé na des capots na yo. Est-ce que vous sentir pendant mon pépé, salon de coiffure, côté Lafayette, téléphone ils ont sonné, bazo luka bilamba, bazo luka ba billet impact. Tout ce qui est na jour J -D. Est-ce que yo logo la parisien au sentir impact ni na communauté. Oui, au lo ba concert à Fali eza 100%. Même si tu combien de pourcents, mais bien concert communautaire. Donc concert congolais. Voilà marambo yo lobby. Mais na communauté est-ce que impact eza concert on bazo solo lango, bazo lobi lango, est-ce que vous par rapport na yo ba appel ba outi musika ba ye est-ce que côté na yo moi je vois donc tant dans le qui a 100% congolais mutao beta et puis bah africain parce qu'il fallait aujourd'hui il est aimé par les africains aussi bah pays africains mosusu c'est tout bah pays anglophone francophone malinga fali alors moi et pas nanga na moni plus ming impact wana chez les bah africains mosusu bah kolo mosusu africain moi franchement on a eu sa vérité dans mon yango et bah école bila bah africain bah gabonais bah ivoirien bah fouti bah tira bah vieux bah quitter bah place baza bah États-Unis bah continent Asie bah quitter bah pays moso Afrique bah en Europe pour na concert wana alors meso concert ninge et kalezalaka état d'esprit à conseil des Kalezala qui sont conseils au bêta même à Kofi même vu beaucoup au sentiment que non ou bien oui rabasera kalana ba GB ne to kota ba Zenith ba 99 et tout ça impact au conseil rezana ngo kala na lelo za ne monter parce que aujourd'hui conseil comment porter fondament na 18h 18h ou 17h conseil récil est tamsou na 20h 22h conseil récil nango mais bisu tono ko taba concert évident na tango mon au sentiment que non et ma impact ba salon de coiffure ba payer ba tenir maramudo au sentiment que mon pépé wana lelo ils a sauté ils a sauté fallait obéter 2 jours mais troisième jour selon ni na moni na ba réseau ici paraît que comme ils sont billet mon ba baxer au mongo comme ils sont mis des billets ba baxer au mongo. Est-ce que le troisième jour comment deuxième jour les trois comme il paraît ils sont mis bien moko baxer au mongo ils sont mis balé ba baxer au mongo. Est-ce que il fallait garder qu'à journée moko wana le 2 samedi ils a qui plus important baxer les trois pour msou billetterie de mo kinde il faut pas libérer ba billet très vite rapide parce que stade sopé ba baye mingité ça là vraiment honneur il y a événement par rapport il y a deux dates aujourd'hui normal c'est non yo bien falloir garder date de moko wana wa sélection ouais programme organisation na bango amiki nima ya ningi ba producteur na emo artiste ndi ba sa makambu ngapu na ngai fallait professionnel alors ça la professionnalisme et puis na même moment ça batu ba travailler na marketing ma commercial donc cela veut dire que non ni zaboé ninga ça la bongo AIBMO, pourquoi tcheki 2 jours affilés, il y a le 2 et le 3, on a vu Gims à 7 jours, Gims a été 7 jours à un peu qui en plein, Fali peut acheter 2 jours naé, on ne sait jamais, tant sur 2 jours on est au bêta plein, mais nga pour nanga na rolo baki, musique ezaka ma plainte, musique ma kamoki bétané musique ne blesse boula lo ba beta yemba ne, beta yemba ba mélomane ba sepela musique ya bon musique ya ma monte ko to est plein parce que ça peut plein les ano beti musique a bien tu vois musique ça ko betane musique alors fallait à professionnel à beta ndula betane ndule nae donc ni ala automola rumba congolaise na rata Porto et Porto mola on a stade de France donc tout souhaiter bonne chose hein et rumba beta ma danser ningezana ba congolais et les africains mosusu ba sepela parce que bon on est à bord na biso ya ba congolais donc je pense que donc tout ça là qui congolais quoi ba congolais on a culture na biso to mélanger teni bilele to mélanger bilele na ndule donc ba beta bilele ba tenir compte à ba plainte to yebi que le lobo les abo ba zela ba ta la plainte alors pour na ngai franchement bon on a eu jeune garçon on a des cas par exemple mutumo a déterminé pour na e ala mutaba objectif à la liboso donc na si batunda te ça problème a été ya obetandule parce que moi j'ai assisté na ndula beta na Zenith oui bah on fallait betandule na Zenith devant au moins de 50 personnes est-ce que vous voyez bien
boyebi concert premier concert abeta na Zénith et ça la maman na plein bato bazar donc fallait ko ça la Zénith a fallu et ça deuxième Zénith na histoire ba Zénith après Zénith il y a JB Piana on abeta na 99 la deuxième ça a fallu na plein ou bien na musique na musique bien na plein na parler na plein premier Zénith il y a JB deuxième ça a fallu et deuxième a fallu ça na nini deuxième a fallu na 2010 au fallait abeta Zénith na première Zénith na 2010 après au Tchali JB na nini JB na 99 ils ont le même format c'est format moko bon pour na format na ebité après deuxième Zénith a fallu au Tchali baya ndeza na ba combattre ba tellement pression ya osangana tenga una ki arrêter on m'a fait asseoir na se na ba combattre filmanga et tout cela mais fallait à côté karasa côté mais fallait malgré ba toi côté tabete concert avec le concert devant na Zénith devant à peu près 50 personnes je crois ba donner na katibiso ba kanga biso parce que toi ba proche ngai proche ba kanga na ba combattre à Londres et créer là ba problème à belé ba menacer ba 25 na c donc na choisi na tsheba mobulu mbaki belé nga bakanga nga mi fala bete comme un concert alors ba beta ki ote ba combattre non ba bete nga te me ba bloquer ngai moi ba ki me belé à plus de dizaines ba bloquer nga na Zénith alors mi fala bete comme un concert donc fallait mutu moi ça déterminer moi je crois que des années à la plainte babilo wana sko ezobima lelo bazui Stade de France ba réduit en haut ba sali boye mais pourquoi biso ba congolais to bima non un peu dans makambo wana ya moninga na féliciter Ferré Gola moi passe à félicitations abi que non je donne la force à mon frère Fali mon frère héritier nanani nana puis bon on va forcer bien on a besoin de l'unité pourquoi tu continues toujours tous en agata monde ba polémique. Bon, en fait, moi, je trouve les lots, et ça, tout autour, il y a des musiciens. Il y a des bureaux, il y a des musiciens, il y a des permettants. On dit les lots, climat, ils ont la musique, mais les lots, ton faire à nos sebongo, et ça dit bien. Mon t'es dosé, en fait, c'est ça ici, tout malouba. On dit, et ça, ma camo, faut encourager la musique. Oui, bien sûr. Héritier, tout le monde a un salango, tout le monde a. Il faut encourager. Imaginez, tout le monde, héritier a posté, fallait une page Facebook, Robi, le monde dit, vous payez à Moni. A posté mais na moni mutu moko bat balanda fali moko na bango abitu ndimika ya héritier la réflexion te nabi bantourage wana bantourage ne faut pas comprendre la réflexion donc ba seka bango so ça que ba yiba moni bantourage ba seka bango parce que na kata bantourage yo kuto legi mo na l'art legi mo na masolo legi mo na makambo parce que basala na mo rien basala wana pour na ba polémique yeba boka ete yeba célébrité et puis lelo ba fali ba osala musique à world et on sous musique tout mon album ebimi ba dédicace ko tia na monte et puis dédicace c'est comme on le repamba ils sont à dédicace c'est là to yebi que même la dédicace rayon na fali à tous autant na fali ozana o danzete on o danzete ko to contrôle za tintin aventureux yo maman na tintin pour ça na poto au lieu de ça la formation au lieu de ça la boulot na yo et puis fallait embaucher oté oza embaucher te oza na salaire mozaka na simula na sima pour non simela fali veste bouteille à maï pour non simela faire veste bouteille à maï pour non la héritier na sima donc oza maman aventurier. Nangana lancé message na bandeko ba la biso non totala ba émission ya bato balobela artiste Missé Fali Poupa tellement trois émissions vana bima na palin ozulu ba trop sur Ferré Gola un événement en France té Ferré Gola un événement en France té il faut ba ndenge au travail na ba artiste musicien na ora bo pe sanga nausée monde tiboy franchement samedi na dimanche RRD et au salati mais bozo wana kombo ya Ferré bokeni na ba direction bo expliquer bato bazo uta Canada États-Unis Brésil Kinshasa ndeni ba ko sala po bakoma na Stade de France botika kombo Ferré no Ferré na concert na poto bazo d'artiste mais Ferré apesi fali ngo Fox bazo d'artiste na bia au contraire lokola yo na biso mingenema lokola RD ils ont un problème RRD ils ont un problème au contraire so boza encouragement bomo pesa artiste force bo louer babis bo louer ta babis bo na balar na bino bozo d'artiste comme ça nous on faisait à l'époque nous à l'époque c'était comme ça moi j'étais proche de JB Piana les abouta to États-Unis to zana JB Piana proche to pesa artiste force ne na ne loko bo il faut na soutenir artiste parti ça qui ne liboso ngaza ibongo na JB
partout jiba ozala to zanet au PC force na zui ba téléphone e bimisika il faut na luka artiste na nga zana téléphone moko abengaka ba nini to pesa jibe force au monde ezana c'est comme ça on a permis na wera au pesa wera force alors bino boda permis na artiste bo PC force te faire écoute à PC force bino gaga pour ka bino gaga ko tonga ko critiquer faire ko critiquer faire mais non oh c'est qu'il ndo quitter pas ba congolais et puis na ba tata mibimba ba na ba 40 ba 50 na ba sina mibali ça va snap bande ko belé ba tika ba bié na bango na tuni bo o tika ba musu wa benga nga mige nana du bié na nga na o tika o tika bié poane so zo na ba tuluki na nga chilanga na statut na yo tout ça bié na o tika azaka na Suisse c'est o tika bié pona ni na bi imaginez jour en matanga ba mbulu robete pour tout ba mbula pe comme Penzama Koshungu, spirituellement parlant, mais bah très, ils ont monté les sacs commis et zalaté. Oh non, bah très zalaté, tout ça, c'est frère. Mais c'est donc, au téka biega pour na passer à nzela et tout, mais ngana otamo na makolo, banda sogini, na place boyolo ma ferry, boy aider ba fanatique. Même si bah très zalaté, mais bozana ba nzela, ils ont la facilité et on commence Stade de France. Voilà. Il y aura de bis remplaçants. Ce bah très na France. Na France, va très quand il a 15h15. Na 15h20, va remplacer ba bis. Oye, boké, boluki ba siège, ba place où ba bis, il y a Saint-Denis et Télémac, après je vois tout. Et on a bon la bis. Mais tika combat faire répéter tranquille. Eh, mes frères. Bino on va dire faire fali. Ka bino après boyana, ba comparer faire na falité. Bino moko ba profali. Botangara combat faire. Ouais. Botangara combat faire. Mais vous aussi on est fatigué. Bolax batunzela ndeli boya concert bo motiver batu batika ba biete ba bimsa ba mbongo na bango ba lueta ba bis ba chango na ba patrons wala poison ka sele kandi ba na bongo lobby yango bo apemi na artiste bo ça ce qu'on peut mon artiste bo sala moi on a le ba bureau ba musicien ba communicateur ba profali ba communicateur bango azaka wana ko kitisa faire ko kumisa fali mais il y a des choses au événement ça dans ba communicateur c'est l'état ba aider ba tout les ba comme na Stade de France c'est ça en fait c'est ça c'est ça. Au lieu que va compter au sala ba live, va compter au sala ba ni na kofinga faire. Artiste un album, un événement à stade. Vous parlez même pas de et puis mige. Nana lo bongo lo mobo na ba communicateur na ba entourage. Ba to ba finga atamso ba finga faire. Franchement na ebité na Congo sogi ba to ba bungi ro ba to bungi cadence. Niveau faire aza posé na stable. Na omuni ngai na ko finga jamais mutu so na ebika lekinga. Alingo fineta et comme jalousie parce que na ebika liki na nga asali nga pilote pourquoi na finga et puis ba communicateur on musu ba sala ngo ba vanda na poto ba na poto complexé ba na poto mo ba na complexe au sagalante ni ça na yo mo telika bo finga faire lekio na ba parler zo côté ba 1 million na makam na ye aza posa gagner vie na déjà yo ce qu'on vendre lieka bo finga il faut rasoni na so vérité et puis ces ont des parents net biso na bédication na za boy ba parents na ngaso ma na sa ma boy ba ebi faire ba ebi sanga ba bi o sa biso soni ba yo sa ba parents na ba soni ta ba sala ma bon elle so vérité faut pas stopper parents très bien on Limbambe bonne chance na artiste Fally Ipupa bonne chance na équipe nae bonne chance na concert les dates c'est pas facile na Stade de France ça li panango baté faut appeler mobali moko amoko donc bonne chance na artiste et puis bandeko oyo ba chroniqueur ba youtubeur au pesa Fally chance ça sert à rien et relongole le côté ato boyi ato ndimi Fally être ne pega Fally mais le plus important le roi to timbo comme to uti ki na plus na Fally tout ça on a poto yo ça on est la musique yo pour ça la makamna ba diaspora botika ko bomaka kaka donc ça sert à rien bo pesa chance à ça makamna ye lendi ekokuma na bi ke on dirait na bi va pas souffrir donc pour ce truc bara lendi mbala mais boye ba ki photo ko lendi photo le dimanche na samedi on irait la photo sauter mais bo pesa Fally chance et ça makambo Fally asali faire au salango lobby et retia au salango Fabrigas au salango Robino Mundiba au salango Molodo et leader Inosbi au salango Gaz Maweta au salango Bagali Garvey au salango ils a salango à chacun son époque à chacun son temps oui Salomon Loba il est un tas pour toutes choses si mondeza na donc toba no kuma mbangu te walinga ki mama motika kima les abo après na suka nango wa ya malembi ba komaka parce que komaki elle rola poto to na te biso to poto nga poto na 88
moto a poto na 2002 okutaka poto parce que moto m'a posé nga question abivi poto changea nga habité mentalité bato échanger mais Champs-Élysées ra oyo to ibakala yango wana ilo mwenza poto za stable eza immuable bouge ate ndeza na lingo bake même moto wana poto na 2010 akutaka ka Champs-Élysées drugstore akuta ba magasin na ba changer magasin za la ke koto ba immeuble wana ba ndako wana poto za Congo te poto ya Congo te lobo palais du peuple za la soute ba longo lango Angola échanger ba longo la immeuble te poto makamno za stable invité ni de marque rose ya na Stade de France. Bon nga souhait nanga na souhaiter Virambo wa souhait nanga souhait nanga na souhaiter Virambo et puis souhait nanga na souhaiter Virambo na tous les ministères wenge asali ba abeti na wenge te abeti na wenge te mais wenge za pourquoi souhaiter wenge za souhaiter wenge parce que wenge za ba fali ba ko ba musicien pe na goût ya wenge wenge pe sipi bango goût baza ba yana bango donc souhait na ngai na souhaiter Virambo za souhait na souhaiter Virambo pour Virambo aloka père nae et puis wenge ba aloka ba yana quartier na wenge en plus isu ba yemi nzembo te ba na nzembo te en fait nga question nga eza beaucoup plus na bato ba yemba na nzembo moko ba yemba oyo invitant so aye ba répéter ngo ba yembi ngo esala waou na tem na wenge ata ba yemba na eta problème te wera ayemba na papa yemba te ayemba na Kofi te ayemba na Bozite ma invité bon na LC l'air ba ba tinzi momo bo ba interpréter ngo fallait un artiste professionnel a interpréter benzi momo a wenge des ana lo so fallait telemi bo na ba yana eloko la wera JB Blaise Boula nde wazana bo ata ale makaba atelemi na bango ensemble ba emilo mo pour na honneur ya Bandal parce que quand on parle de Bandal wana musique otomone zoma loupe me matel koleza wenge alors le long des aboye ce qui exemple neti en souhait nanga bingsa neti ba misa wenge abingsi Kofi ngeza la bien après troisième artiste pour na souhait nanga ils fa bingsa faire ouais on a TV on slima la so vérité akobe obingsa faire où les problèmes fallait bien que ça faire na stade asala mais ngana ebite so bato basola na fa na ba double langage na ebite so basola mais ngani na sola na fali boye na sola na fa na ebiki fala za na problème na faire ba ngabe banzemu nini basala nini mongoti nzemo epa Kofi boye o ba imbela Kim Press de Lausanne o imbela Kim Press de Lausanne te nzemo ba imepa Kofi boye nini comment dirais-je ba nzemo a Skol boye skolungiti bacha ba vocal bacha ba vocal boye yangwana awo ba oyi manzimo wana ngana so vérité ba oyi manzimo wana pour na fali fera bien ça fait akobengisa nga ça peut bien oza lokuma mbokati era on mabeta très bien ngana bi falaise na problème na vérité entourage wana ndi obaka yete o sala boyete ko benga yete yefo mutu bo entourage ba boma biso no so na kati wana na seka siko parce et seksanga ba oboma mutu yo mutu ngo changer na été peut-être bino bo oboma ye aussi il faut calculer pas moi ce ba oboma migue na fo mutu on nous appelle moi on m'appelle on m'appelle mutu benga na téléphone non l'équipe mission migue na mutu futela ticket za fali neza na migue na linga fali te ngabi ngabi en 15 jours j'ai été avec ce jeune garçon. Il m'a parlé mal de Fali, il me parle de Fali. Aïbi que Fali, c'est son grand frère. Ngabi m'a jamais parlé mal de Fali. Mais bon, tu as misale. Abenga na téléphone. On benga na bato diaboliza. Moni ningoza na pour Nobel, Miguel wana, il faut bouder, il faut ça la ngabi, je comprends rien du tout. Ngabi on est où tout ça la poto. Et pour ça la civiliser, pour ça peine ba valeur. Ngabi jamais on parle de Fali, pourquoi? Mais il vit na ezara benga en tout cas pour atala ba so ba vibo vi na monza bo ba chaka bakala mais il bosko vit na moto zo benga bato après na bisenga bigi moi je félicite JB yango jibalo ba kipe ayo kipe magam na yo ngabi me attends ngabi kipe magam na yo ngabi comment bino bo et puis muto benga ngabo ngazala poto ngabi comment bozo vivre na poto onde bozala na Kinshasa non ngabi na poto il a beaucoup de choses à faire. Naibisa petit nanga nono sika la Spinoza na Richard Poiti na nya Nick NG naibisi bon na bina poto petit nanga mabela o se les ali concentre-toi sur ta vie concentre-toi sur ta vie na ese petit nanga na bi omuni même pour aimer Dieu
pour aimer ton prochain, il faut t'aimer toi-même. Parce que parole nzambe bi tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que si tu t'aimes pas yo moko, olinga nzambe te, eza nso lukuta, olinga pe mutu te. Olinga même pas mon. Ba grand amoureux, o balinga basi et famille linga emo. Très bien. So milinga yo moto linga mosika. Alors est-ce que vous avez des problèmes? Bon, pour ton dire mboka batamitu. Mundi za na se nga biga yo petita. Yo moko mezo o milinga te vinoka ko raisonner makamba bato. Mama bato. Osa anta osa téléphone obenga mige wan. Mais attends, ça n'a pas de sens. Abenga ba agent ça zo musala. Aluka musala sala ke kayo sunga ba na ye o ba retraite pe ba kala mingi te ba noko ba okola sala et savoir ba ajizo pusana. Ah ouais. Zaïkola ngala na Zénith de Paris. Bravo l'artiste, bravo la maison na boîte à production, sold out à Moussou. 100%. Donc na moni pena donc mirablé na podium donc mirablé 100% réussite. Et précieuse année. Comme on a génération il y avait ba fille na ba garçon à 20 ans, si na 30 ans. Oh ba ebi histoire à Zaïko bien té. Mais azo bin na musique. Non, 100% réussi. Vénos. Félicitations, bravo. Coup de chapeau. Donc, musique qui m'a donné bêta qui wana ma animation, musique qui batba bini, Zaïko 100% réussite. Donc, wana ma do mona, tant au monde la musique a bon donc simplicité batba c'est déchaîné. À niveau moi, on s'est rentré dans Zaïko l'accès que non, Colombo Kapi Vénos, félicitations, à honorer Papa Wemba. Nani grand frère nabiso to ba papa nabiso ba litabe mobazayi wana en tout cas venons chanson sous histoire parce que aujourd'hui histoire en musique congolaise ils ont comme falsifié moi moké bazo falsifier yango omundi za ba olinga ba bimisango ba kotisango ba moderniser yango mais on ne change pas l'histoire via na beti biloko ma oyoke et ça nature nabiso ya omuninga na ça toujours bateau olinga te na vie na o ba no copier bateau. Moni parce à chacun azana ba inspiration na ba innovation na sala makamna yo s'inspirer na makamna yo zomona ozo mo otali abaninga me bimisa ozakati na yo ya mutu sala au grand aujourd'hui so to mona so la vérité donc so na taliango boy passe na félicitaro mingi parce que na kenda na ba plateau ya bato pe mais na mona ba plateau bato zande mona plateau na ote po yo sala inspiration na yo osala ba innovation na yo osala ba créativité na yo oza unique à ton genre ya mutu faza la unique asala makamna ye ala ta ndenge na ye ala ta te po mutu tala lati non sala makamna yo o mona ndiza do tu talima Vénos nokalongwa beti miziki ayembi asali makambo mabo donc ça veut dire que voilà 100% congolais ba danseuse ba kimi nouvelle nos jours ndeni après concert ba petite ba chamwa on dirait 4 5 petites histoire ba danseuse ba kimi des ana boy eza problème ya ba leader ya ba mouvement bazo prendre soin bien te na ba coéquipier na bango ba travailler na bango ba écart lekimulai omona leader à musique ya mouvement atamolaka na Rolls atamolaka na car à danser omona ba mise na ye na ebisaka au jour mo boye baza même pas atana ma Mercedes mais ominga na mona Kofi otamola na V12 mais ba mise na ye o ba na simane ba otama Mercedes 300 V12 a 600 ko ba on ba otama 300 moi bazo poussana bazo avancer to mona musu ko ko te capé 300 ba gisela au pays V12 voilà o mona sur écart ya ba artiste ba leader eza makasi on to lobela ba leader ba fungola ta maboko donc bino ba leader to senga na bino bo fungola maboko na ba domaine nonso bozana ba pala danser bozana ba lara danser bozo pe ba kasha danser donc ngana ndime on te net ba maître Gims bongo abeti concert pendant une semaine a gagné 40 millions et puis batu ba na simanae ba on manquait même ata alem sous pour 10 000 euros 20 000 euros et ça l'a raté alors impossible donc ba leader dans ba mouvement bo sala tout bato bazaka ante ba betela bino maboko bosala pe tuke ba artiste na bino ba danseuse ba nani bato wana surtout ba musicien basala pe bien parce que la logique na poto ya lelo ba ndeko na biso basi wana ba kimi na ba visa ba 5 ans oh na poto ya lelo na logique soyi chanteuse musicien danseuse aza na condition bien na kina na voiture na kitoko afutaka appartement na ye ana provision na ye
avant dans la condition bien à fin du mois président a tiré qui moi enveloppe à 500 balles ya pamba akenda ba voyage nyonso bozo ke nae aroyene be potazoni aroyene be donc ana visa 5 ans déjà donc ana complexe à pototé aroya pe potazongi donc musique eza ako créer deuxième business à part qui danseuse à part qui chanteur en fait tu ressenti pauvreté na niveau ya orchestre orchestre nyonso eza na pauvreté nyonso omoni ba mona mutu abeta na orchestre munene mais azo senga mbongo pa lia azo souffrir azo senga mutu 50 € pa futa ndako ba souffrir fort mais président na bango aza millionnaire aza so na bandako abne balobaka ana bandako ana ba car président osala matalana na bandako ana ba car mais ba président ngo beaucoup plus bazolo ba eza idéologie ba mpi bakuta ki yango na musique mais tout ça na monde moderne to na monde android migenima nga na yawa na sonda déjà ba petit musu ba travailler na petit na biso Guy Altal mi s'appelle réalisateur au sommet du Mont Blanc mukendi Guy Altal na tuna déjà ozo futa ba salaire ba na ba salaire na bango so en régulièrement chaque mois un salaire na tikala poza la mututé aussi ozana nunga mututé batutu ba longwa wana omoni biloko wana eza ba donc na rigita ngo trop na ba leader ya ba mouvement congolais ya ba leader ya musique congolaise na ba patron ya ba entreprise ya ba congolais baza na poto donc ingo ba ki na niveau moko boton comme leader neza ya orchestre c'est comme une entreprise tout d'abord bato ba osale pa na ba danseuse wana ko bimana na bango te ya za mama na fo et puis nde baza na bo ko linga te ba vi na bango zala ma to basala ba mendicité nde bino bobanda makamo de toko zonga na makamo te ke so bino bobanda ka ba artiste musicien congolais babanda na ba via ba mendicité bolingi pe ka oyebisa angana kemba oninga tana pa vera mona kemba oninga tana osa na bete pa olinga na kemba bino fubo kemba non weza ba langage mo abete yo kemba ki po fungola nzela mon binga na premier congolais na kota Finlande lem su makambo yo batu ba esima na ba sali ba ko le kapenga bako pepe ba paina ba gombe ça dépend énergie na bako pepe makam na mina ngai lakadi boss lakadi azana de immeuble na kata bandal ya ba 5 niveaux mona Irlande mona Finlande ya ba 5 niveaux boss lakadi de immeuble ngam na bengisa na poto ngam na ide na poto mais aye alekinga omunde ezana ngana fungoli nzela po ya leka maza de même ngam na bengisa zo kanga olandi miso c'est bien lakadi boss lakadi de immeuble ba 5 niveaux na kata bandal obi ke congolais so ka pesi moto opportunité pour le na TV boyeke mutu wana lekinga mais c'est ça ba mentalité lemba ba fo mentalité mo alekinga madouble beta de immeuble wasko na kati abeta de immeuble sko wapi on na kata bandal et puis à part wana a resera au pays parler na Alvalade abeta immeuble na Alvalade talaga Alvalade na Angola ça fait partie ba Alvalade Alvalade na ville na centre Alvalade na Angola ça fait partie ba quartier pour Alvalade de musika na basha na mutamba na mayanga na kata ville abeta sko immeuble sko na kata Alvalade neza na mais ngam na bingse na poto alekanga donc nga na poto na bungsi nzela na tracé pour baleka lelo so to tala évangile o lelo bato ba sambela lelo boy évangile so lelo ba passer ba comme na ba immeuble ba comme na ba ndako a danser ba car a danser bato ba tracer yango eza ba Saint-Pierre Saint-Paul Saint-Marc Saint-Jean même yemo prêtre des prêtres Jésus-Christ atika rien papa atika rien a tracer ka chemin pour bino ba passer à lelo boya botonga bandaka a danser botonga ba immeuble a danser atika rien ya tika idéologie neza atika idéologie alors neza boye so tali lelo ba mise na biso bazana ba boule que non ngata on n'avait pas Kofi na Kembagi mon so yo Kemba pas Kofi o molinga po mema idéologie wana okembisa moso ba artiste sko ba artiste non ba mission sko ba on peut ba oser déjà ba okembisa ba mission ba on ba ya wana ba ya finalement bo sa le monte au contraire so yo bete pas Kofi Kimbaki neza na Kofi faire galera ki yo lingate bato ba na sima ba galera au contraire faut aider ba yo sko za besoin car rythme na bo za stagner yo ba no bete la Kofi mabogo Kofi no tino so mashimbogo Kofi no tino so mamikate eloba na Sandra Kazadi
kofana tino salabo yosko bato ba na simano yo pour ça manga na même ligne voilà. Moi je trouve ça n'a pas de sens. Très bien, les lots 10 ans il y avait beaucoup le questionnant repose en paix donc les cas na Kinshasa tout le monde inde les qui président Fachi son excellence président Fachi azaki wana na mama Amazon les lots papa m'a dit ça na moni pe sapologie ça na moni tigave na ngati gana zurete na pesi ba séjour malamu na Kinshasa et pas betaki balancer gao abete balancer gao na Kinshasa Alaska balancer ouais na moni on tigala bete ça abete on tosni bete yon mais autant mon on nini eza munene mais il faut ebane balata on moni eza na temps faut ebane balata il faut ba ben Alaska on l'a dit plusieurs fois deli na selon ezaka asika te eza bongo biloko ya solo balata ngo bongo ya nga lata on mani balati la ngo quoi il faut ebane balati la ngo 10 ans avait beaucoup 10 ans avait beaucoup 10 ans avait beaucoup na sia mabele donc n'habite so nini okoloba sur ça. Donc premièrement na nomi Genima papa Emba zaki artiste et musicien des aboué papa Emba zaki puis sa père azaki artiste et musicien et puis franchement papa Emba a contribué ya mingi na jeunesse congolaise ya mabeto ya malam parce que bato bele baloba yim ta bebisa jeunesse et ya bebisa jeunesse pour papa Emba a coopérer na mutu nyonso bato baloba mabe wana eza bato bayebaki te papa Emba coopérer na Yankee a coopérer na Yuma a coopérer na ba intellectuel a coopérer na ba vaurien a solado a une porte ouverte pour na mutu nyonso to c'était un papa nga pour nga na zo mingi ai c'est un papa oyo ki azali bien azali papa moi azali ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Maison Awatusa, chez Maman Nicole Malonga. Yaka, eza na poto nayebite. Yaka, tokisi na metro, chateau ngutia da Kayau. Awa. Ah, uzomona kimbondo. Oh la. À Paris. Jela na oyeba asaka mon ndazabo asaka so mina dula metro. Saka mukolo boya takota musaka. Bisa talinga baba mingi. Tanga. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka soni na place tokoti. Azama na mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga Awa toza, c'est-à-dire Awa toza le magasin Awa toza au boyo partout dans le monde. Nicole Malonga Awa toza, Maman Awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ma produit oyo elongolaka na tâche.
tozolobela makambo ya batampo bamama babebe ebele bamama bazotambola kaka na bapoudre na bafond de teint. Nicole Malonga awa toza awa na chateau mina ye mpona kolongola batampo ya bamama banduki ya bamama oyo mpe baza na besoin kosala taille mpona kokita mabumu, bamama oyo baza na besoin ya kosala baforme kalingi azala na tolo monene alingi azala na nsima monene baanche monene mipende monene. Mama Nicole Malonga awa toza nde kaka boyebi depuis 2007 nateka baproduit ya kogrossir bafait sein mollet hanche non yozomona te oyo eloko moto eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension olingi soko mona ekokikoti wana sino ekopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga na Lesi yeyo azobongisa loposo baproduit toteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire ya mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que omoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique esalama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo yango kala awa toza oya te nango Nicole Malonga so atimelo koza yuma akeno pe na ninga yuma so atimelo pour koza intelligent apesa ba conseil ya bien angani tinga pesa ngabe ba conseil mo ya bien ali papa mo ya exigeant aki ouvert pour na batutu lelo omona 10 ans na ninga leki eloko comme ça nga passé elekela nga pour papa embaza idéologie tu vois a créer ba idéologie moko boye asa neti institution a créer ba makambo moko boye OK bateau ba saisirait bien ba rosa non lelo mon papa embalobela makambo voix ta ngolo ko inzo ya ngolo keto ya ngolo donc ça veut dire qu'il nous conseille, il nous donne des conseils que ozolata ça peut na pasa olala ça peut na monser à bien. Et puis papa mama a lobele makamba chance le gopamba a valoriser batebeli lelo na poto normalement poto lo mona poto eza pona bato batanga classe parce que poto za société moko administrativement structurée la société mo exemple so tele ba famille mindele eza rare au monde na kata famille mo ya mindele mwana mo ya mindele alinga classe te avandi kaka azobota pole ya mbongo leta basala honte ya poto ya solo mais c'est vérité basala honte la poto est-ce que même ba profiter non quand même ba mongo ba africain ba profiter ba kaf ba kalikila ngote mindele bano mindele babota ma ba kalikila ma makambo wana ba kaf wana ba ebi ngote so teli na poto ba aide na tout bazwa ngo en tout cas bazwa ngo rare na biso ke na kaf tala ba bilongi na kaf no mone longi mo ya pousa pembe Mundele no ça français. Il faut y différencier ba français qui est français et puis combo ya ba français faut y ba français ba na komba biloko ba la table la chaise ba komba ba objet ba komba français wana ba français ba kombo wana te Chikov na Dimitri ça ba français te ba français de souche mon français aucun français de souche n'est ça rare à livreur à sa livraison non ba ça là français de souche. Asalao, échafaudage rare. On est au moins un chef. Alors, c'est échafaudage, français de souche. Jamais. Donc, dans ma famille française, au moins, ma famille française, au moins, une famille française les a composé, au moins, na bango, des basa, na bo rare, au moins, na kata lingi classé, na kata salarate, à dépendant na mon à l'état, salarate. Ba français, les baokol sabana bango bazo former bango mon indépendance autonomie au monde bana na mamo bazan ba formation au monde bango te ba jeudi ba vendredi au monde na ba terrasse ba sangani bazan ba carte bleue na bango ba sala misala ba baema ba bok na bango après msu samedi dimanche après lundi ba ki ba boulot ouais ba kola te niti biso na kata famille mo na Congo to koli to za 8 au monde na 7 ba sala raté ba vandaka wana ba comme na âge ba 40 ans ba 50 ans ba 35 ans bazo benga ba yana bona poto ya ndeni tinanga mbongo mais ezalaka te ngana so vérité
Bozala kata famille na Congo bosala kate ovandi bo akoma na mwasa zo bota neza na musala te aza musala te mabota kana bana zo compter que non na obenga ya mige atina nga mbongo pona leta mwana nga otanga classe ya miga tina nga mbongo non échec au saganate alors ba français baza na tellement composé alors papa emba neza na le 10 ans na papa emba ma vraiment qui son âme repose à paix structuré alors comment on a quand même ma camunio so papa emba sala neza na jeunesse congolaise a évolué papa emba mutabimse le wana chance le opamba a facilité batu ba na poto même batu batanga ba classe nga na yebi keta to luka to na poto ba parents besoin de so sisi classe qui na poto donc poto normalement pour yango bien il faut tanga pe chic obe so ya oyo tanga chic on mona nzema proclamation ba yemba yo na poto cité obeti libanga ozui motete osombi bilamba oweli simbangu donc poto na poto ato ye il faut tanga ma chic ma formation ou bien otanga na kini il y a place monta ba voyou ou ba to ça qui banditisme poto comme na poto mona poto vandi boye oza na réseaux sociaux zo finga mutu oza na réseaux sociaux tonga mutu non quelle mentalité n'est ça voilà poto te mais ça poto te na so vérité ya mentalité ça na poto te moni on akata poto bo vandi boye na kata na matanga mo boye o telemo simulanga masango melo langwe bani isala mati mingene basala ngote isa poto te on a une vérité. Et ça peut te boye matanga na RAD au vendre aussi mi bouteille au sco langwe on no finga bato mutu mo miga ko si portefeuille o yibi portefeuille na ye mutu ko si téléphone o téléphone o kanyango oza mu yibi o kan mais ça peut te on a mon master mo azo o tsholo bango tout à l'heure master mo azo ki kini o to sa ba course so ba bilamba ba mbati ba t-shirt ba parfum OK kini ye o kandi zalara ya ngana okindi kini obeti na masolo masa tonika ba génération mako na tuni OK kini ko salani ouais o ka tour ndeni so na finance pour combien o ana cheka mid na futur hotel donc na kika na staff na kika staff est-ce que o kuma ta avion ozunga kini sans projet o comme na kini na mona ba massa musuza OK kini amna nga onus na luka passe batika ba préservatif fola asomé ba préservatif dem so 50 préservatifs akom na kin aova na tamso na flat ya mutu na flat dem so mo o abetenge solo na ova na flat kimbangwiste so église ki mawuse na flat na kin aova na flat mon église mo so bano nyonso tout ba ko sala nettoyage wana au coucher na bango bon ça ki poto ta ngel so vérité okom na poto o na poto bimana bano bateka ba malala ba manga ba nini ba bilo mo bon na kin mais tu ramènes rien tu ramènes rien au dégager le remonte tu ramènes même pas savoir au ramener même pas le remonte na poto bana poto o nga sola na bango vacances na bango akoki ne Grèce akoki ne Italie ba ke ko to ba Grèce te akeye moko aofara na hotel aosala ba activité na ye ti akozonga ndeni vacances ba kinois et c'est nga faut qu'il ne kin okende kolala nde basi ouais mais non baba na poto moko boye o ba foba na poto donc ça veut dire que vague ba foba na poto ba bima ba comment qu'il ba kin ba 3 fois par année akena na kin na omela masanga na ola la basi akelu kata terete agola sa ba griffe agola sa ba griffe après ba couvrir en haut na histoire ba bilocoste bologoti ba lutu ba logoti ba biloko bokena na kin ba na kin muso ba na poto muso ma kin ga ke olia au monde ça ba snap ba ngulu ya ba dendo ya ba ni do tu ramènes sans idéologie tu ramènes rien à Congo bo ramène rien mais papa il m'appelle ça des codes ouais donc ozonga kini maboko pamba il faut y avoir quelque chose dans la tête il faut ramener le savoir poto za place à bazo bate ngana so vérité poto za place à bazo po ba mso mona ba ke na poto 2 filles 3 filles bake na poto bazui parler na kin bakom na kin kuna balongwe poto bake kin bake osaki ndumba non donc talaka ki mona mwa koli na poto obotami na poto oume na poto meboke na kin ka osaki ndumba eza sens moto boza sans projet donc voilà biloko non surtout wana ba vie okulu baloba na bansembo ba pesa ba conseil wana moi na poto ton na poto il faut dégager na poto il faut apprendre moi okoma na kin ba otunu mamba poto to ebite
au moins na kino ta no dirige au moins na kino no ebiso même que non il faut là tabo comme na poto au moins na poto au na kino au tamolo va voyou au mo tamolo la ça ba bilamba au tri be ticket ta chara comportement ta chara makam donc ande ba biloko wana sko ba nyarkos ba sala rango na ebandeli po ba fungola chemin ba sabso nzela ya ndeni mo bien na mona ba musu azaka na poto mona jeune moi sala ba théâtre avant na poto avant qu'il kin aleki na Turquie aso bilamba ya Turquie akela tranquille mais o zaba kindoki misu soupe na poto alata raté na poto pa linga basité mais là comme na kina rolinga basi po na ni azo banga basa parce que so azu moi ça akene na restaurant azu mo SFR a banga dépense a banga moi si so azu moi si akene na montagne asomele ça écouter ba 2000 ba 3000 le colo mais na kina ebi na ko sané ba to petit ba marchand sarcelle akina ko et tout ça donc ça veut dire que papa emba neza boye a solo la fort mais ba to belene ba comprendre a solo la fort ba to ba comprendre été et puis ti lo ba to ba comprendre été ne ba comprendre pe na costé mais ba pesa ba conseil ba solo la ba to baza maele ba vanda na ba saisira makama alors comme on a 10 ans na eboye ne peut passer. Tout d'abord, on a l'église à Madeleine, awa, moi, batwa seulement, rencontre na pesalo, Joma Tamasiki, na passé François Lola, bah seulement rencontre, bah comme kuna na église, bah se retrouver 60 personnes. 60 personnes n'a pas na église à Madeleine. Et puis, leur église est Sili, Nezaboye, bah sali moi cérémonie. Papa oui, bah te belé, ça va à Paris. Se retrouver à 60 personnes. L'église 60 personnes. Nezana. Bah se retrouver 60 personnes église, et puis les bah si na église ba kitisko na salle ya cave na C ba kit na salle ya cave ya C pour bazana mbongo ya louer salle. Alors au moni communauté congolaise ngana biso vérité parmi ba communauté nyonso oza na poto communauté congolaise la communauté la plus pauvre mutako sorte ba congolais bazaka makama matalana bazaka mona rien ba congolais nous mona ba mona rien baza financièrement solidité. À tout le monde, baza ba jeune entrepreneur, ba fumule ba entreprise d'échafaudage, nettoyage, sécurité, boema mebele ki etala ba nunga ba IRSAF, ba bisa ba compte bana na bango, bazo mikana bana mo ba fumula société ba ba restaurant. Donc ebele bana bango financièrement solidité. Et puis ba congolais financièrement ba solidité, ba stabilité. Par rapport à ba communauté ba pakistanais, ba chinois, ba indien, ba Nigeria, ba gabonais, ba togolais, ba ekolo musome communauté congolaise na communauté ya ba Congola Brazza neza na baza situ ya biso na parler puis ya biso financièrement baza stabilité. Donc mutu moko tako se prétendre abima na lobaki non neza boye papa embaloa ni 10e anniversaire na na so salmo a danser na sala boza ba on te ba fema no nous somo na ga o ba mécène ba obo ba to ba frappeur. Le Congo est rempli de frappeurs. Donc, batalukuta na Congo. Ba artistes et musiciens, papa mbaza icône, abeta makamo danza sala, afungola nzela pour musique na biso lelo za valoriser. Mais artistes et musiciens mo tenga na biso ye, ba pesa ba mbongo lo ba tout nonso. O bona ba ile artistes et musiciens cotisation, mais artistes et musiciens na multimillionnaire. Selon tout le monde selon l'apparence. Mais au moins, asa incapable, cotisation pour la papa emba. Au moins, a payé 1 000 €. Après c'est 2 000 €. Après c'est 5 000 €. Il y a souka, nasi tam sur à 5 000. Rare artiste congolais mo ba lo ba non. Le gars vu beaucoup le 10e anniversaire na eliwa abengi mutu mo ba bi bonache 10 000 €. Après ça a été. Mère Amazon 1,3 million pour na lupango y avait beaucoup bana na ba lekaki signé Poitiers lekaki a déclaré bazwa ata eloko mon côté. 1,3 million. Ouais. Papa bana plus de 30 si je me trompe pas. Ouais. Mais bana nyos va se retrouver 4 bana va se retrouver bana maman Amazon abotina j'ai beaucoup. Vous analysez sur cette histoire Weston est un grand marque il va grand millionnaire dans le monde ba kitina Kinshasa pour ça la boutique na bango ça la projet na bango ba dingaki papa Wemba azala honoré na Weston donc Weston papa Wemba Weston beaucoup parfois les ba situé ba Weston les autres comme na Congo en plus na Afrique mère a sengi bango 1 million. Moi masolo toyoki vous analysez sur cette histoire. Bon, mère Amazon la mère na biso les aboye
yango to lobaki ba artiste et musicien biso ya mine bazala structuré et no ba papa mba to moni Kester liwa na ye ma désordre pezali papa mba tiki ya pp 32 ou 34 bana mais na bano azali na wana kata palais ya mère Amazon ba 6 ba 6 au kadi mutaza pe eni na bango et puis bana papa mba na lande mo mke interview à Kadi na mo Kadi aza très bien éduqué très posé autant la goloba ya motu et puis alors bien qui a collé par Franco Lambo Makadi ça c'est vrai papa mba pesa moi année Franco beaucoup là donc Kadi a collé par Franco il faut mon Kadi a structuré intelligente a posé bien éduqué. Alors Kadi Dabotina Maman Amazon. Oui, moi na libosa ba on a Maman Amazon. Ya moi si. Moi si des ans. Ayi pas matin ba live hein. Matin à Salima et mon à lobby. Ah OK. Lobby a expliqué à reconnaître quand même ba la mususu ya ebi, ay mususu père na ma à l'accès ba bon avec ça ba monter donc ay bi ba monter ben ba pesa Maman Amazon fotité. Après père na bango azwanda kwa ma campagne ba ndako même so na dae ils pour na mère na mino donc ils maloba père mère osela maloba père le mère osela maloba père à part wana sauf beaucoup la na ba parler mususu na ba bien mususu à monson na livra et puis il faut comprendre que tradition na culture biso ba congolais tout ça na kata makambo wana ba congolais belé et puis vu beaucoup la za ba ndeko nae ba tete la baza culture na ma tradition na ba alors ngo ba ba ndeko biloko tout ya papa mba adère oyo Amazon akanga palais pour akangite pour vu beaucoup la prometa kai ayi saka ke ndako ezala yo oza palais nao ana lo bon tout le temps Amazon akanga palais wana moi je donne pas Amazon faute et puis ba tout peut voir zappi réservé pour fin Amazon parce que ba finga et tout cela ba tout ba zappi éduquer surtout ba TikToker automone na ba réseaux sociaux ba bimi ba critiquer et ko finga c'est pas bien bozora odessa ofinga Amazon buetia na moni ba ser na biso mso basala ba live ba ofinga Amazon bozora odessa wana te donc live na bino bosala sala na bozape mo mke limité ba biloko wana so beaucoup mo finga pe trop et l'accent mke bassesse na bino na bozoba na bino Amazon quand même maman Amazon a quand même maman les amants pour moi ça papa mbaza maman bino za papa bino bozape quand même l'éducation donc mère Amazon a tiki palais où il y a ma campagne, 1 million et quelques, à garder l'art. Mais là, à garder l'art, parce que pour naïe, à conseiller, papa, mais c'est l'anda qu'on a. Après, si maman, va parler mon sous-son, net mon soeur, na bandal, tout, à côté mon sous-son, après ça, on a famille. Donc là, après ça, on a famille, maman, ma soeur, banana, non, ça y est, bangote. Aïe, bien, bangote, sauté. Aïe, bien, quelques-uns. Aba msu saibi bangote alors maman Amazon to repese ma faute ma minité et ça ce que papa emba papa emba na ba ndeko papa emba papa maza ba niveau propre ba pour niveau propre ya basi na mibali bazali propre alors le gars ba niveau propre ba papa Bouboul ba Marie France maman Marie France alors bango nesko faut gérer bana papa emba boti libanda et ça na manson ta gérer ba moi voilà point de vue nanga Amazon est une responsabilité na été à gérer bana papa ma boti bana Amazon a une responsabilité qui azu biloko o non sa papa mba a opé sa famille à papa et puis Amazon te motive face à partage a été Amazon a occupé ka makambo ya ye na bana na ye après ce ko azu biloko o mobali atiki o za la charge na été apesi bandeko na ye ce ko bandeko papa wemba bondo ana faute bon tiko mutu ba kati bana na kwanga bango bazwi biloko basakapare nango na bana na bango mais tandis que bana propre ya papa mba bota libanda o Amazon na yebite ba profiter te alors si il faut pas acquiser Amazon parce que Amazon azana na kata ndaku na bana e si ça o gérer bango ndi ezana boye après papa mba a prometaka eke ndaku zo vendre ça yo Amazon ta papa mba ku fatike na ndaku na biloko ezali ya yete o ba prometaka yete Amazon azwi tout bilamba ba voiture makamno so pesi bande ya papa emba a pesa banate alors lelo batu ba bouler que c'est Amazon il fa partager héritage non et pesa ben Amazon a partager héritage là Amazon a partager héritage à bana so que tous les bana wana ba na parler
Ok. So basé na parler tous les 32 bana, basé na parler sous gérance, sous autorité, il y a Amazon na papa Wemba. Alors tant papa Wemba koufi Amazon nga partager héritage wana non sona bana wana pour mta gérer bon. Mais tous les bana sur 32 Amazon na 6 sur 7. Non? Alors non surtout basé di bana, ba si des poitiers tout bari les bana. Alors c'est pas Amazon, c'est des poitiers ni les il faut balanda ce héritage c'est pas bande quoi papa Wemba. Pas Amazon. Amazon soit teki ndako papa Wemba pesa ile cadeau. Amazon atelier wana na mosi na dem mama Paris 8 merveille na PC voiture na be voiture ezayo nga kabile songa na sate alors voiture nezayi alors aza droite zo voiture na le pesa ngo bana na nga mosusu to ba Rolanda non très bien expliqué aussi. Merci beaucoup na passage na yo, merci bandeko to balandi biso mbote mingi na son excellence Guy Lwandombo le grand baleine. Boss dit David Mangaya Motema Fanny Chisse, boss Doudou Kinkela 12 grand patron, grand messier, Motebele na champion kiff, Maboko Mabe Masasi na Maboko, Motebele na papi Matalatala Matos, miroir d'Angola da Costa patron, Mama Filbertine Samba, moi si docteur Samba, Jolie Mayala Masango Foi, Arlette Mayala 6600 volts, Bruce Massamba Red Mouta, English fan d'appel à Banglais, et Guy Baïna, colonisateur de la SAP, Motema Masri Baïna Motebele, na Michada na Nantes, Motebele na Chuchunde Bor Mukunzamboka, Morimo qui montait à Magras Tuzoladio, Motebele, Sylvain Dexon, Monsieur Litete, Motebele, Jimmy Chimanga, Porte de la Chapelle, partenaire officiel, et sur la vérité. Batuni nous avons encore remercié. Ouais, non, peut s'embouter na Guy Bijou de Mambongo, Paris 15e. Na pisi mbuti na Demdem Mama Paris 8e merveille hôpital américain, na pisi mbuti na Lorette Casse bonne éducation, na pisi mbuti na Yannick NG c'est de Lille, Pamela Banganza, na pisi mbuti ya Trou, Richard Pati Nono Sikala mbuti la mino yango yo, pisi mbuti la nani na pisi mbuti no yango yo. Voilà, Rajungoma SFR. Rajungoma SFR. Rajungoma SFR. Restaurant, qui n'ont appris Stade de France, Boyana, oui, Paris, sera parisien. Un peu sombota trop, donc, voilà. Merci. Nabande ko tubo landi biso to kotane mbala sima. So yin zambe zongite bozo la connecter, bozo la brancher ensemble. Solo la vérité chante enfant. C'est son essor, la vérité en écho résonne. Avec Miguel Niemba tout se donne. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact, les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Maison Awatusa, chez Maman Nicole Malonga. Yaka, esa na poto nemoyebite. Yaka, tokiti na metro, chateau Mutiabu. Daka yau. Daka yau awa. Uzomona Kimbondo. Oh là là là. À Paris. Je la noyé ba saka mun dazabo asaka so minne bila metro. Saka mukolo boya takuta kusaka. Bisa tanimba le bani. Kwanga. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka soni na place Tokoti. Asama na mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga. Awa toza, c'est-à-dire Awa toza le magasin. Awa toza au boyo partout dans le monde. Nicole Malonga. Awa toza, maman Awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit
spécial baproduit oyo elongolaka batache tozolobela makambo batampo bamama babebe ebele bamama bazotambola kaka na bapoudre na bafond de teint. Nicole Malonga awa toza awa na chateau minaye mpona kolongola batampo ya bamama banduki ya bamama oyo baza na besoin kosala taille mpona kokitisa mabumu, bamama oyo baza na besoin ya kosala baforme kalingi azala na tolo monene alingi azala na nsima monene baanche monene bipende monene. Mama Nicole Malonga awa toza ndeka boyebi depuis 2007 nateka baproduit ya kogrossir bafesse sein mollet hanche. Non, yozomona te oyo loka eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit limaso olingi saka moni ekokikoki wana sino ekopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona eza victime na meki yango oyo bazobengai na Lesi yeyo azobongisa loposo baproduit toteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire ya mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que bomoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique salama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo yango kala awa toza oya te nango Nicole Malonga